du fleuve, c'est de l'autre côté. Donc on est juste précisément ici juste pour nous parler de la condition de vie à Kotoyo et ça ndengeni. Donc baboni na biso à Carrefour de Star télévision. Émission na bino Showtime. Quand on est na bino avec Mimi Alemba la patrona. Autrement dit Ange Gabriel, maman sociale. On recherche toujours un moyen et toujours en jeu pour te faire parvenir nos émissions, des images par-ci par-là, te faire découvrir nos villes ya nini, ya Kinshasa, Ndenge et Zali. Tu côté un peu dans détail pour te yeba comment les gens ya quartier Oyoneni va vivre. Est-ce que bazana maï? Est-ce que bazana courant? Hein? Donc je vous laisse suivre Tomega Roland. To meka pe ko kota to moni ndeko na biso mobala azana to meka pe ko tuna ye so ko to ba vimane papa mbote papa ko pusa na mwa muke pembeni ko to yeba pata ko to ba yeba. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a Comment on a Nico? Comment on a Nico? Nico. Oui. Ndenge za ko to yo obotami ko to yo ou bien ndengeni? Nga botami ko to te. Outi komini ni po botami koto to outi mpanzini. Mpanza kikole. Outi mpanza kikole. Siko précisément koto e osane. Koto ya kote na biso pe kaka. Koto pa na bino. Siko koto ndenge ezali awa, hein? Awa toza na quartier ni. To na quartier Manzenze. Manzenze. Na Manzenze koto bo vivara ndenge ni. To vivara na pasi ya mai kaka. Na kuweza na wa bien. Donc côté maï il y a des problèmes, courant et ça non normal. Maï bien, courant déjà est bien mais maï il y a problème, toi là il y a problème il y a maï. Si ko po besoin maï, bo ça la ndenge ni koto po na rejoindre maï. Poto zo maï to bimara na ba 0h, 3h, 2h pour ka to zo maï. Donc esengaka donc pour maï e bima koto donc to ba pompe ça nango. Et ça nango ebele. Donc ba pompe ezali mais il non il faut ko bima na ba butu makasi po botoka ba mai. Eza bongo? Eza bongo. OK, ça va, merci. Hein, babona biso Carrefour de Star. Ko balinga biso Showtime, je crois. To oti ko landa ndeko na biso mobile ndenga lobby mais to ko suka kaka wana te. Nous allons encore partir encore plus loin pour te faire découvrir bino koto comment les gens vivent koto. C'est comment hein balia kandeni ba mela kandeni je crois déjà boto ka déjà intervention ya muta liboso comme ça nous allons encore continuer toujours hein. Windek cameraman au sala ke non ngabo mona ngane na zaboy hein Yas B na benga ka Windek loboka nzambe hein. Comment on a Thérèse? Comment on a Thérèse? Thérèse, au botami koto ou ben ndenge? Na botami koto, na botami na Pont José. Na Pont José kana kinga bo. Au boti déjà ou au bali ou ben ndenge? Na boti te na bali te. Donc vous n'avez pas ba parents. Na pas ba parents. Est-ce que yebisa biso? Koto e bo vivara ndenge ni? Koto vraiment to sambwa, koto vraiment to nyoko makasi. Nde toza awa nde toza na lupangu oyo. To fanti awa bongo awa to futelaka mais toza na douche to toilette to fanda ka bongo wa to sukola ka la butu romo sukola parce que sukola ezate mai na le bimaka na pasi mai ti 23h mai wana fa to futaka mbongo courant okende pa pamba vraiment to nyoko makasi botika biso te su botiki biso vraiment to longa te sikoyo courant wese ezate sikoyo yo ndimi ko fana na lopango wese ezate siko ba besoin de bosala ndenge ni. Ya ceux qui tobi ke to la pango mususu mbongo nde ezate yango wana to fandika awa asoko lingo sa bezo sumbi na po apo ki obwaki yango obwaki na fulu subete to longa te siko depuis makambo ngo ebanda koto ba démarche nini ici bosala na gouvernement to sala démarche ka bato wana ba air to zinda ba papa na ba kuna chef du quartier aya okomisa ba kombo pona to zinda ba tikela biso biloko to komisa ba kombo to ke kuna ba bito pesa 1000 francs to pesa pete ba pesa biso biloko te papa na teka ngo. Donc biloko ngo ekoma nango mais papa ngo azwa mais comme pas na bino te bino botika ekoma nango ekoma na biro neza na Manzenze kuna mais tikala ko kabola bato bazwa te bateka ngo nde. Baboni na biso ya Carrefour de Star ka ndenge to lobaki na bino ke non to koya na quartier oyo
pour toi une information sur net pour toi vivre koto et voilà tout ça déjà en place. Papa, mbote papa. Mbote papa. Yebisa biso, ça fait déjà combien de temps au fond de la quartier? Ça fait déjà 6 ans au moins tout dans le quartier. 6 ans déjà au fond de la quartier. Ce qu'on a quartier, vous avez vivre nini. Quartier en général, tu dois vivre bien et ça commune limitée. Quartier Kingaboa. Vous avez bien. Bon, ça dépend de Botali, au firmé, à quartier ou dans un côté. Mais il paraîtrait que si vous avez un problème, il y a maï, vous avez un problème à courant, vous avez un problème à WC, vous avez un problème de classe. Donc, pendant 6 ans, est-ce que les Kambango, est solo ou est lokuta? Solo, c'est ça le cas. Il faut santé soit poursuivi. Il y a des toilettes, il y a des douches, il y a des se protéger, il y a des inondations et il y a des si ko banda makambango bande fanda mamba wese zate ba fulu par-ci par-là ba démarche ni si bo sala pour gouvernement sala ni koto gouvernement soutenaka ba yaka ba pomper banda kuna ba chambre na ba toilette ba douche ba bimi baké ba construction ils vont continuer kaka na développement donc bango ba yaka ba pomper bino ba kisi mais à part que Sabino Babiloko, Neni Bogotonga, Neni Bogofanda, la Dobloko Nyo Sezate. Oh, Biloko Tonga, non, Sezate, limité, mais qu'on pompe Baki, si Kocha, Baoya, mais comment on a Simona Biso, Toza Moussikaté, comment on a Boy, moi Zamba, Toza, comment on a qui c'est que non fleuve, Zap Kalamingite, Ao. C'est que ce qui fleuve est tondi Kuna, Bossala Ranini Koto, Bo Vivarandengeni. Ce qui est tondi, et ça, la retour, inondation, comme un île, Ndenge Yakati, Ao, et Soukarana Barabala, ou Anakuna. On a donc comme inondé partout. Banda kunyo surtout ko kota mai limite ngwana na ba mi. Za na biso kaka likolo ba boîte na banda ko ntuti ba produit. Ah OK, ça va, merci. Merci. Papa Mbote papa. Mbote chef. Toyoto monio awa na Angenga awa. Na Angenga awa, ça fait déjà combien de temps oyo fai na balabala oyo Angenga? Depuis 2009 à 2020. Depuis 2009. 2009, depuis aux alliés à la quartier Oyo. Ce qu'on a quartier Oyo, nous devons vivre en Ndengeni. Ah, tu vivre à ma belle chef. Tu vivre à ma belle moko ya kosakanate. Nzama ya kosunga biso na 2019 o to ekolobage na kurage to ekoto vivre moi bien que kuraba comme pesa biso il y a 2 jours. Parce que courant yango eza na mutunde aye ko tshela bino courant auto ezali sensibilisation na bino bana quartier bo pesa ki bambongo to eza na député moko boye to bendengeni te eza na moto aye ko sunga biso moto aye ko funga mémoire ka sungi biso ke to vanake 2 jours to zikura asa na Angenga liboso kuna asa candidat honorable donc moto ngo asa honorable donc honorable ngo so courant ngo to loba na semaine bozo courant ka 2 fois tozo courant na une semaine mobima tozo na décès ya na une semaine tozo courant de décès il y a 2 jours. Ah, il y a 2 jours. Siko condition ya mai siko mai ezala ndengeni. Mai comment passe ndeko depuis 2009 ti to comme ti 2020 to comme ozwa tozo ki na moi muke mai ko bima na moi depuis 2019 ti to comme 2020 mai bimesusu na moi ite. Mai bima na moi ite. Donc mai bima ka na butu. Na butu na ba 23h ou bien 1h. Donc ce que vous avez ya kolala boy, ce que les kaki pe na pongi, moi pe to ka pe mai ezate. Et sili to ko na mai ba source. To ko zesu mai ite. Bon, sikoyo pour na gouvernement. Ozolo bana bango ni. Pour na gouvernement za boy. To za na posa ke ba sa la biso oyo nyoso oyo ekoki na biso ke sunga biso. Lokola mai ki okima moto te chef. Mai ifeza na moto. Po moto ko sa besoin surtout na mai. Na saka na mela mai. Kureza ngate. Oki tozaka de loko tozi lelo kura lobi vendredi lelo samedi lobi dimanche tozana kura te. Basunga pe biso bafunga biso motema na kura mai. Mai loko lelo ebimi lelo tokoza mai après 2 semaines mobima tozanga mai. Merci na babone na biso nyonso ya Carrefour de Star Télévision. Quand on est dans le bain na bino ne bandeli ke non tozali na commune Limete na quartier Kingaboa na avenue Angenga.
Donc on est que nous ne sommes pas loin, surtout offensé moi le bosso boy juste là au Mona fleuve. Toye awa, on était juste en train de faire des interviews, mais tout le monde papa a bengi biso pa ya biso nesika o yango tongi to soana papa moi muke poto yeba parce qu'en le voyant comme ça c'est aussi un doyen afani pe a umeli pe awa. Donc on aura plus de précision ya quartier oyo et pas ya papa. Bonjour papa. Bonjour papa Nangai. Comment on a eu nani? Kande Augustin. Kande Augustin. OK. Papa Kande Augustin, ça fait déjà combien de temps que vous allez à Nazaya depuis le 3 décembre 2003. 2003. Donc vraiment c'est un doyen. Un doyen ici. OK papa, yebisa biso. Condition nini bo vivre là mais sika oyo concernant mai, concernant courant, installation sanitaire na oyo etali scolarisation classe ya bana eza ndenge nini na quartier ko na quartier oyo concernant mai naibi mai ezaki koya normalement pendant la journée et puis la nuit 24 et 24 heures, mais il y a maintenant presque 2 ans 2 ans ou 3 ans mai yaka lisusu bien te yaka kaka butume toujours mai chaque jour, mais tout le temps, heure tardive, 23h jusqu'à 6h du matin, 4h du matin, maïeki, kakandengewana. Mais courant, c'est de l'estage, mais chaque jour, tout le temps, courant. Mais de l'estage, ils ont gâté, parce que, pareil, ils ont peut-être pas refroidir, pareil, mais tout le temps, courant chaque jour. Mais tout le temps, de l'estage, 2 jours par semaine. So, concernant ce qu'on classe à Bana, pour autant, là, vraiment, normalement, le quartier, je vois vraiment la plupart des habitants, Baza, Bateau, peut-être, je peux dire que non, Baza, donc, classe est un peu trop bas par rapport à comment on appelle une habitation, est-ce que la scolarisation est Bana? Est-ce que la plupart Bana peuvent être dans la classe Koto? Oui, moi-même personnellement, je suis professeur dans l'école technique, mais Bana Bakendaka, Bananga Batang na collège Saint-François. Bangonyon surtout, bamsusu basisi kuna, bamsusu bazana 5e littéraire, pour bakenda kuna, bana baninga msusu bazaliawa, na sepeli mingi na mesure papa président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo azoi pour la gratuité. Mais bana batu quartier oyo bazaki kotanga te, mais avec la gratuité presque bana nyonso ba komi kokenda classe. Parce que les bossés ezako mona bana bake ba parents bazar moyen te, mona bana bazar libanda. Y compris même ngab moko pe bana nangai pe bazaki ko benga na bango ou bazana ba école mususu, mais avec gratuité nazali à l'aise, tozali à l'aise batonyon soto wana nazo le belango pas tozaki so ba rapport te que papa ba benga ninga ipo etika ki bo etite oye au vendre tranquille. On vend na yo tranquille à rapport réalité gratuité na moneza 100% to sepeli mingi ngai moko nazali enseignant na sepeli mingi na sepeli na mesure papa mokonzi azwaki pour na gratuité donc ezali réussite totale ça je le dis parce que na quartier compte tenu niveau à bato tozali a bana bango bazali kokende pe classe lelo bana bango nyonso to bakomi kokende classe ezali esengo mingi. Concernant le phénomène na yo kikoto concernant Pela, comment est-ce que vous vivez tant que la wana et yaka? Bon, je peux dire que depuis mon arrivée ici le 3 décembre 2003, Zalimbala liboso na mon ampela mayo et yaka, mais je vois que ça calamité, ça qui mondial, même partout au monde tout le monde a kiam. Mais bato batsi déplacer qui compte tenu ba habitation de banda kuna bango ezalaki o maye kotaki mingi, banso maye kotaki muke. Basani de façon que ba vendre parce que lelo moyo okenda ko vendre epana oyo bazanga na ba habitation ezaki ya malamu te bazaki loger na ba école catholique kuna Saint Kizito les remaye kendaki bato na bazongaki bisika na bango comme ngai pe loko na za maison matériel durable ngana zaki awa maye dérangeant ngai pensa te zaki maye mukeka au niveau des chevilles. OK, merci beaucoup papa. C'est quoi moi mon yo de la fin ezalini mon nanga ya fin ezali boye biso ba congolais tolingi biloba loba trop na koki koloba par exemple compte tenu tozomona salité ezali na ba quartier boye mais ba tu ya ba niveau ba cité de squatting oyo mingi bazondi mateke malade oyo ezali bazondi maté mais tozomona na monde pona bango balingi baloba so ba muni muto fe ana mais lokola ba monité o balik na télévision non toza quand même bato totanga maladie ezali mondiale est un peu partout
toza baleki bandeko bazali un peu partout au monde tozomona makamasi to mais seulement sensibilisation make sensibilisation bazosala na télévision bachaîne nyonso to bazoloba naza na pasi mingi nazomona bato toza na bango na bakartier bazondima te bazo malade yango ezali te nzala mpo na ngai ebongi kutu bato bakufa moko mibale mpo na nzala que bato bakufa par jour 3000 5000 tozoka ba Italie, Brésil, États-Unis mais l'état mesure azozwa ezali mesure moko salutaire ezali pona intérêt ya biso ya peuple il faut peuple ayoka mesure l'état azozwa ezali pona intérêt na biso na intérêt ya bango pe mais peuple ayoka peuple kinois lokola maréchal Mobutu alobi balobien balingi koyoka te peuple bate ya bango bien sensibilisation bazo sang presque toutes les chaînes mais tozomona bato bazo yoka te excusez-moi mais ngai navandi na veranda mais kashine na ngai za na ndako so nene bimana balabala ezali ata siko nazo boli misanga parce que naza na ngote mais eza na ndako eza na soki na kokota na bimisi yango po navanda kia nazaki kolia yango na nzeka ngo pembeni na féliciter na nyonso toyo ndenge papa mokonzi asali biso pona gratuité bana na biso bazaki kotanga bato bazali ba moyen bana bazaki kotanga te donc ezali sengu mingi na féliciter Fachi Beton président de la République chef de l'État pour na makambo ya gratuité asali biso même enseignant toujours reconnaître na bolamu asali dans moins d'une année et loko asali biso en tout cas oyo akotrahir Fachi akolia pao. Merci à vous, Baboye Nabiso sur la Carrefour de Star Télévision. Au Balinga émission Showtime. Quand on est bandeli, avec Mimi Alemba, on a toujours un moyen et toujours en G pour tous les informations sur net. Je crois qu'on était dans le quartier Kingaboua, dans la commune Alimete, dans l'avenue Angenga. Je crois que bolandi dans détail na ndenge nyonso ba habitants ya koto ba lobby yango to kosenga toujours na gouvernement congolais ameka pe koya pe koto abanga ko soutenir pe bande ko baza koto parce que baza en difficulté trop ya mai.